On a eu Makamou et les Malawi. Mamia Malawi. Et on a combien? Makamia Malawi. Ils ont fleur. Oui, mais c'est que sûr que pour l'instant, orchestre ils ont existé. Kakaba membre, donc seul membre orchestre ça va monstre. Na peut-être bureau. Mais les musiciens sont. Dans le moment où ils sont là, ils font plus partie de la 4 orchestres qui sera PJ. Ça veut dire présent les musiciens sont. À ABC chaque musicien. Na 500 na oiseau qui a prime. Alors on a $200 va remettre dans le bureau et va remettre pas inaye. Bango va musicien va répondre vieux. Ba binaye non. Ils ont 500 autres vies, ils ont prime, ils ont caché dans bisoté. Donc jusqu'au nambong aux anango ya caché orchestre. Donc on a pas descendre là. Au puis ça va mis ce bâtiment na Kinshasa. ABC pas tout que azongné poto. Dans la bombe en orchestre, c'est pas mis c'est pas trahir. Mais présent au décevoir nga. Na bona décevoir brillant. Na bona décevoir Junior Milimo. Biso ba oyo ba boaka na le débat. Et récemment Bolamu ezoganga. $500 na Malawi. Ah na RDC 10 000 francs. Chiko attends $500 na Malawi na Lilangwe. Awa RDC 10 000 francs mtaliao. Pour nga na gagner. Na minutes on azoloba. Amoke za la moto yo ayebi na makambo ya musique te, ala nani mo musique te. Ba tous wa chanter par erreur, azako komaso ni nyangwana, akomela mutso mkamnini. Batemisa et bien mso ba comment va chanter la peau de fleur hein. Mutasala la liste ya ba grand chanteur. Ngape na su big na. Mutasala la liste ya ba grand journaliste ngaye. Ya ba grand caméraman, ya ba tutu, ya ba président de la République. Ngaye no fandia ngaye. Fali Poupa. Grand chanteur. Ngam na sala classe mangayo yo tuna nani yango. Ngala comprendre hôtel. Félix Oisé quoi? Hein? Félix Oisé quoi? On est à chanter par erreur. Tu as ça. Comment chanter par erreur? Surtout comment chanter par erreur. Mais sur l'andé, les pénales chanter. Na pesa ye comme 10 000 francs. Moto kufa na famille 10 000 francs. Minerva là-bas na pesa 10 000 francs. Oyo mobala ndenge nini 10 000 francs. Tout est possible à celui qui croit. Voici l'occasion de commander ton année 2024. 3 nuits exceptionnelles pour la traversée 2024. Voici l'opportunité pour reconquérir les territoires de ta destinée. Avec le bishop Mathieu Kalama de Libreville. Qu'on finisse cette année avec une grande victoire. L'apôtre William Kinde de l'Italie. Avec toi, les autres vont vivre la gloire. Parce que c'est toi qui as arrêté cela. Et le prophète Blaise Manzambi de Paris. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de permettre les choses sur la terre et les choses seront permises dans le ciel. Raison pour laquelle je t'invite à venir mener la guerre contre le monde de ténèbres qui attaque ta vie. Le 29, le 30 et le 31, où tout sera possible à l'église Casarema Church. La pauvreté va changer d'écran. Le célibat va changer d'écran. C'est fini la souffrance. Fini le stress. Nakati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko. Pona kolia biloko kitoko. Repas ya ban Afrika. Communauté congolaise. Communauté africaine. Et Zalaba Spanish, même américain. Yaka Odegiste Foufou. Yaba congolais. Chez Lisa Loboko. Awa kaka na Champaign, Urbana, Illinois, USA. Et Sikawapi Ogokuta Meni Lokola. Ntaba. Motu ya ntaba batula dongo dongo. Nkoba yako mweta pilipili. Mpakasa na Mosaka basambwisa yango na ngai. Tonanga nini ya? Musique douce, okolia okomela. Kasi, kobosana te, karaoke, détente, peb activité ya ndenge na ndenge. Mama Liza, mufinuku ya États-Unis, apesi bilengi na kati ya Champagne. Awa, yaka olia madesu, batula mabumu ya ngombe ya sexy,
awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu o pia eyakania oyoki omoni ocomprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Liza Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli susu pa na bino pour ko sala bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en a maluku bande venu sur baye yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani monter juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana li okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité bomoni mituka to yenango moko za jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch ana Kinshasa ba IST ba vite to ya moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Oye pour na kosala choix na yo. Je vous rappelle, batela auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à $1250. Dans une dimension il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, à Zongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komelape Koyoka Ndoule na niveau ya 2 fois te, Boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Kosakana te. Chez Djonga 3, Awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, Awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emeli alias de Mingongo, La Voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir à 18h, Tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, To boîte et Fungwami, à partir il y a minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo a Kosepeli Sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Din, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Franck Stemay, Yandankala, Twende X-Bass, Marandura, Franck Stemay. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans Agenda Cultura, votre émission préférée, fidèle amis téléspectateurs. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. Merci à la réalisation de cette émission. Aujourd'hui, je suis avec Héritier Mboulungu, je suis avec Gino Massampou et pourquoi pas celui qu'on appelle Merveille Mampouya Merveille. C'est vrai qu'il y a un bon message plateau et bon message au monde on a toujours une analyse mais le lot parce que Franck Stemay boybe était à perdre grand frère naie et le lot chaîne rotira la bonne côté pour na ko s'appelle Sabino donc naie wana pour na ko
ko travailler na place il y a Franck Dissouka Stemai. Voilà, merci beaucoup la bande de Cognos, il y a Afrique Info, bande de Cognos pour perception confiance, peu fidélité, Botala Rabiso, merci pour la confiance. Voilà. Sur ces plateaux, c'est vrai que après Cultura Pays, aujourd'hui ça chemin naïe, les loyaux ba béret rouge avant d'ici Makambo. Il s'appelle Seden Play. Bonjour Seden. Bonjour Glody. Ça va? Ça va très bien. Bon. On comprend que ça va. Bonne année, hein? Bonne année, joyeux Noël. Ouais, bonne année à toi mon frère, merveille à tout le monde. Oui. Et j'en profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à mon frère Franck Stemai, qui venait, n'est-ce pas, de perdre son grand frère. Donc je suis de cœur avec toi mon frère. Et puis jusqu'à l'infini quoi. Voilà, et ça libiso bien qu'on réponde à l'invitation à Bisso. Donc c'est vrai que année comme Nasuka, bah fête le canal de passer des play. Ça va à merveille, Dieu fait grâce. Après vote. Grâce à Nzambe. Les solos ils ont 10 000 francs sur quoi. Ok. Alors silicoti bimagi déjà et puis va continuer au savourer. Maintenant, au moment où je vous parle, 10 000 francs, ils allaient en apporter. Ok. Ils allaient en apporter. Nous sommes les cas où ils ont entraînement. C'est match bandi. Match bandi, c'est vrai. C'est penalty. Voilà. Donc penalty, derrière, na point où on a penalty. Voilà. Tout c'est la arbitre siffle après. On a tiré. Bon, t'as la sûreté, est-ce que quotité. Donc 10 000 francs arrivent. 10 000 francs. C'est plaît à Dieu. Le 12 janvier 2024. Donc 10 000 francs. Ils ont un terrain. On a profité, on appelle ça merci mingi. Léon Manaja Lukao. Léon Manaja Lukao, merci mingi. Na maître Medi Makengo. Il y a Lyon, Azan Abisso Anakim. Merci na. On a bien la grande dame. Donc sur le Mounier, il faut tout na. Nzambe comme ta salaire, il faut tout na Nzambe. Nzambe yom to salaire moi monsieur. Nzambe oui, c'est moi. Et après, au commissaire Nzambe. Voilà. Ça s'appelle Soleil Diata, la lumière du ciel. Merci. Seden Play sur ces plateaux, fidèles amis téléspectateurs. Il y a reçu les ébélés, Seden Avato en actualité, où ils allaient 10 000 francs, autant que ça soit silicoti. Les lots année comme Nasuka, tous déjà sur la fin de l'année. Bilan année 2023 positif pour Seden. Très positif. Ok. La bande sous la santé, on comprend. Zong sama muke na rien rappel au compte penate mais zong sama muke monsieur to sara na yo wana te wana zaina ba choc à prison ba choc nini ya prison te nga za ntuto mike te me ba santé wana choc ti na boya ngai choc te ngai mavungule après ozongeli est-ce que oyebi phrase na salaki esalaki moi rache na ngo vague nango na benga na TikTok na net ao moko ba sala liste et bah tourner sur la kemba na mokili so botie comme on a raté na passe la liste wana du moins obi vague wana ba tout ba sai ba channel ngam na tinda ba tout na ninga mabete nazo profiter na saluer ba tout wana Seden Play aza mutu sa kemba ngasi na kemba longa kemba na banga ko kemba te ko kemba nesi ande nyongo so banga sanga vous comprenez mais na répondre par rapport au mona que santé na ngane eza ko comprendre que mutu yo pose mutu azo kemba ayo que te na za bien tala no santé on a santé à bateau ba mo si mambongo to santé à bateau yo ami rozwa ke aussi mambongo te santé à kimia ona za ko luka bandakala kimia no zaki matériel souci na ngai liboso na mokili OK na za ko senga nzambe boye nzambe na musala o ngana yebi mokili banga pe na musala wana musala na ngezani musique kuna yeba na ngate tana bimisi bitumba nzamba tinga bimisa bitumba tana bimisi bitumba mukile yebinga pona ngana gagner na minutes on azoloba amokeza la moto yo ayebi na ye makambo ya musique te ala nani makambo ya musique te mais congolais nyonso ala ndama makambo ya musique ayebi Seden Play vous comprenez congolais nyonso ala ndama makambo ya musique ayebi Seden Play leader nyonso na minutes oyo oya ma vie na biso ba massa na biso ba petit na biso ba yebi que Seden Play mo boy azala Seden pour nga déjà c'est bon Seden ouais est-ce que le roloba que marambo tout oyo sali
bitumbo bimisi makamto sali wana après bikobimisa bitumba wana yo moko siko na musique na yo okomi wapi? Est-ce que succès aux anango lelo na musique au ça les a succès à bitumbo bimisaki na koloba ba passe nyonso monaki na culture o utai na culture pays vie to musique na lelo to lobake et comme ce qu'on fout et comme qu'on pèse ce qu'on makambu ba comprendre que vous avez côté mo bana ko étouffer ou comme ce qu'on a makambu na yo tel va résultat yango. Oui, merci mais une question na CP na fond et on a combien après comme ça bitumba. Vous comprenez? Réponse à moi. Tout va bien. Jana changé na biki pour le na elo babiki ya donc. Ama biki rouge on dit na comme makanda. Wa biki opé non non jana mirana na rose. Ah, biki ya rose. Abisho. Et puis na sombela ko kaye. Ah donc kaye na uniquement pour nga. Somoni kaye na kayo yelinga lelo awa. Batu baby batu na changé batu ba otala biso baby nga pe bien. Kayo yelinga lelo otondi sango makasi. Pour na changé makam. Otondi sango makasi papa. Biki ya rose ko makito ko boy. Agenda. Kitura ezala bon wa. Glody. Donc et comme il se robe journaliste natine maman Jonathan Sindani somela kaya sika. Mkolobe na nasus o mwana na kaya na. Nena sona sisi anakina bombi yango kaya Glody. Donc yo ça non. Seden. Seden. Question des amis non. Question na ngana bandila. Bandila ko na bosa nit. Après ko bimisa bitumba. Ozaki na cultura gangi awa ba etufanga ba futanga te. Olobi mokile bio biso tout comprendre ba tout ba bi musique ba bi que Seden play moraza ayembara bien lelo alongo culture ça makam na moko parce que lelo na maramto sali ba découvrir yo déjà ba bi que Seden aza parce qu'on a carrière na musique na yo depo beti silikoti ozo sala 10 000 francs okomi wapi nini ozo osali ba comprendre pena que koto ozaki étouffé a okomi yo moko résultat yango. Ah d'accord. Ok. Omoni na mokili nde tozalaka. Mwana aza na 6 mois. Mwana aza na 10 ans. Mwana aza na 15 ans, na mwana aza na 30 ans. Biso so bana pas tozana ba tata na biso. N'est-ce pas vrai? Mutu na mutu ana ndenge na ye, ndenge azokolela, to mutu na mutu ana ba valeur na ndenge ba kopesela ye selon âge na ye selon makamalosa. Autre loba bando bimisi bitumba bimisi silikoti tokomi wapi bona okasina za le bandeli yo ntoko maba toza wana place toza na bimisi dimi na bimisi silikoti na banda ko yipso na bimisi silikoti zoya na banda ibongote silikoti zoya ti silikoti parce que résultat silikoti très positif ba tu vas comprendre que il y a un talent morezaki caché ou peut-être la culture pays vie babi misa quitté na silikoti nga na salle de démonstration te pour na animateur te. OK, comprenez silikoti za nini na pasi oyo na ba parmi babiloko nga na défendaka la justice na bi ke Glody ayebi mais ba mais ma Glody on dirait Glody ayebi ko tout Glody lo nini ah vous comprenez quand on prenait je sais que tu peux écouter asila je sais que tu peux écouter elokote nga na tali ah bon na ndenge nga na linga makambe zala so muninga yebi to ebiseki ayebi so muta yebite bon to refinga yete to ça to talise pe omoni yo oyebite zo ande courage au travailler pour oyeba mais muto ayebi to tient na place na ye. Qu'est-ce que moi j'avais fait? Je crois bien que batu ba olanda biso na minute oyo ba oza d'accord nanga soki misi alongwe to ba longoli to ka bon s'il y a dislocation ou séparation tout qui est simple l'idée na musicien na et le bosso musicien surtout soit un chanteur et le bosso mon ami abim ça chant comprends abim ça chant pourtant par exemple te ba tout ça ba Dieu soit longwa so landeli carrière na bango ba na chant mais c'est une place il est contraire nga ba ina générique ma bi bon je sais que tu peux à sungule ayebite ah ti weza motema be o nga nazo défendre place ya motema be to cha motema be yalo kwa mutu moya yamba moko akotika mbala moko te nazo ya s'il vous plaît on dit beaucoup fa pona G5 s'il vous plaît
On a comme deuxième question, c'est CCI Bosote. Bon, Silisa. Tout ça, on a un. Silisa. Après, on a Bitumba. Naza. Ok. Ok, Glodit. On n'y a pas pour la G5, on a numéro 2. Il y a combien de temps? Oh, il y a une question ou pas? On n'y a pas pour la G5. Vous comprenez? Réponse, il y a. Naza, vous comprenez? Je disais, tout le monde à côté. Malmo mbata pas glodi pas na beta dans ma casité na ko ba mettre téléphone. Ça veut dire quoi? Pose un nani beta glodi mbata na kota ngaza bo. Est-ce que vous comprenez? Asali mabe faut l'accès mabe mba moko. Metanga ye bonjour à tout le monde. Ngana kanga c'est ya bonjour ndeni. Bien to ke non na bien. Alors parlant na lobani tant on a monaki agissement wana ngata on a kei baninga pe ba kei na salle les bérets rouges. J'ai ça qui ya non brillant solo milimo biso wana ndeto za banda. Comprenez? Na bengi ba petit nanga na bita idéologie za boy mais na moni photo bana na générique pour na moni makambe ekende bazo attaquer j'ai ça nga so sala nga pasi ezate ponga na zangi banzembo ya na bande na générique non ngaza mama na compositeur naza maman na parolier je crois sur bon na kanisa bolanda na botala na rapé naza cérémonie na otamola basaki na nga basili koti na ba dobo ki tout ça na comment otamola pe na ba composition na nga pour le quoi wana de leki ni so na benga entraînement ce que tu na match moi na on sona laksa yo ezati mais yeba ki c'est un play ba nzembo za on se qu'on a wana ni sur leki za entraînement sur yo match bandi donc c'est un play du point de vue de on a pris comme ça bitumba voilà il y a un habit positif parce que notre bimsa générique oui et crochet pour nanga et crochet comprends oh et crochet oh yokanite onini na niveau nanga wana ngala bandi na sikoyo na niveau nanga wana makelele ya succès oyo sali après on a culture PV na makelele ya succès à œuvre bimisi après culture PV ozo combien de pourcentage? Si on a combien de pourcentage? Makelele a succès. Oyo bimay na ona cultura. Na makelele a succès à générique au bimisi après cultura. Tant batu tout basé là qui au bimisa générique. Makelele on a 5 sur 5. 5 sur 5. Par rapport à Yannick. Si on a 100 commentaires sur 100 commentaires. Dans a 95%, il y a bravo. Donc ça va. À part village Chetemba, si les côtés beti wapi. À part village Chetemba, yo lingi si les côtés et beta wapi to wapi. Et beti si wapi. Kasi on a solo. Tant on bimisi œuvre. Nazo kendet. Faut la solliciter. Tant on bimisi œuvre. Nazo kendet. Bat faut ba benga yo. Pas nécessairement bon. Tant on bimisi œuvre, il faut. To batu il faut. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Bon, bateau azalaka abeti na elo côté mais na internet kuna zoteka abeti wapi? Wana zelo côté. Nga nde na za awa. Na yepsa ki na bi, moto azana 6 mois, moto azana 10 ans, moto azana 15 ans, moto azana 20 ans, ba comparable on te. Ozo sala wana ko ngulu comparer moi na 6 mois na moi na 30 ans. Ozo mona te, ozo sala ozo mona te. Tu comprends? Ya on a biso ponanga. Œuvre nanga ça va par rapport à la commentaire tout à la wana donc comment internet tout le internet c'est nano aux émissions internet TVT na ninga ba vite c'est comment na TV na internet na minso so TV bana ba cop mais internet atam tatala ite eza wana TV le kaka donc total internet ninga kende sur 100% nini nana ba bravo belé donc ça va pour nanga voilà oza ba bravo oza ba bravo belé le rôle il y a G5 na béret rouge a vu déjà poste soit a vu déjà poste bon poste nga ozongo siko OK c'est banda oh ta yo ngombe sama kam mais OK c'est banda oh OK c'est banda ta yo poste siko rôle na ezara azana rôle ni so bon sini ni voilà G5 là il y a G5. Voilà, G5 na béret rouge. G5 agent PR. Ok.
Tu comprends? Natala qui n'a pas valeur naïe. Mon ingamo na musique to créer ba combo mo. Moi on a roi nanyo. On a hein? Pour na dengue qui Kinshasa. Mon question est que ça. Ah c'est ça. La dengue ya qui Kinwazeri. Dengue na so ya Congo. Ngam na bandali me onini ngam to za nani ngam to bandali logo. Biso linga bongo. Tu comprends? Natala qui se ti je sais quoi bazo ba ebitete, je sais qu'il faudra na créer les postes. Poste c'était mais titre moko honorifique. Na bi je sais ça sénateur à vie. Na donc il a sénateur à vie Joseph Kabila. Donc il a politique. Voilà, sénateur à vie. À Salito pour sénateur voilà. Parce qu'on a 4 orchestre. Nga président, leader, Nathalie Dea nani kisa Brian Solo. Brian Solo yo nacho Dea ya mouvement. Ah merci président. Junior Milimo yo nacho chef d'orchestre. Nathalie est-ce que ba poste clé ya mouvement. Na musicien. Yangwana. Je sais que tu peux, vu son nom, vu ses capacités, Nathalie ti ngabi bo. Soit natie au disciplinaire, to chef moko et to nini. Na mon até, et na tinate. Comprends? Pour déjà azade yana ba makambe belé, asala sala de makambe belé. Bon, sénateur à vie. C'est un mot honorifique. Parce qu'on est au Vanda. Na ninga administration Nathalie ngabi bo. Je sais que tu peux à ce qu'on a chargé sur eux. Il y a un kabolambon en mouvement. C'est-à-dire bah pas surtout bon mona, il y a pas si un musicien. Parce que le kabolambon il faut pas ça musicien. Toi pesa mutu ah makamango siko yango. Ah o maele zela. Bah pas si au bon mona na vie. Zela. Et ça va pas si oh je sais que tu peux tant en pesa mutu mbongo na ye ya mutu kinaye. Et ça parmi marambo et borosala au viva qui borosala yango te to ozandeni. Moi, na combien on a souka na mayele oyo bene senga bien il faut changer le bic pour ça me rend bien non oh mauvais ah voilà ah bic on est danger on a super chroniqueur mon bon à musique place c'est d'un play à coup fait la martyr yango mbongo ya musique bakabola on démonter. Tu comprends? Nous sommes des musiciens, ils sont leaders, ils sont des musiciens, on va comprendre que oui, nous allons le faire. Comment ça? Je m'explique. OK. Mbongo ya musique va ça c'est la capacité à monter, c'est le salaire à monter, c'est le salaire à monter. Et non mbongo ya musique binonyo surtout on va 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs. Il y a au moins 10 000 francs l'insuffisance. Comment voulez-vous monter à travailler ma casse? Non, monter à travailler ma cassité. Ou bien bon démon. Monter à travailler ma casse. Non, monter à travailler ma cassité. Na ba public, na ba fan. Ba oui bandeni que musicien, on a travaillé ma casse que musicien. Pour tout le monde a bien sur na podium. Tout le monde a bien sur bozo bin. Bien sur bolati ba uniforme moko. Mais après, il a travaillé plus, il a travaillé plus té. Comment justifier ça? Non, expliquez. OK. Je fus chef à plusieurs fois. Comprendre, hein? Il y a le binos bois à podium. Il y a des fois. Soit yé, ma yembi pitaza na sewa. Aye na podium te. Ayembi te na volonté na yé, toi yembi te pour ba yembisiété. Ayembi te na volonté na yété. Ayembi te pour ba yembisiété te. Mais ayembi te parce que et loko ba sala kuna ya yebité. Il faut comprendre. Par exemple, la mission soit à la boue. Moi, tu es un bon hôtel, tu es un bon été. Tu es un bon bachaki wana, il y a bien monté. Tu es un bon mais ça a moins de difficulté. Et ça va chanter en sous à difficulté à cœur. Vous comprenez? Et ça va chanter en sous. On appelle ça la difficulté à cœur. Déjà dans la répétition. Banze monio so va classer en répétition. Là le makambo attaque professionnel. Comprends? Déjà dans la répétition banze monio so classer.
yango te kaka toyaka tobetana tobetana nini échangeaka parfois ndenge public ezokende échangeaka temps par rapport à temps boyaki conseil banda 16h vie instrument et compliqué ki boyena conseil banda 18h fait bosala 4h du temps bokomi na 2h kasi banzi mo fait kufa temps so leader mbamo rapide na chef to bana nzembo ifai to bana na oyo mais to bani na oyo parce que nzembo ifai to bana na ngona ona temps so na difficulté biso moto yebiki ya ke banzi nzembo yo matate chef mama sai classe mama mbao échange na ba ka wana arriva momo na suka ali ba on sonde moko ti o a travailler non ya travailler mingi te eza boy ya moni aye a zo ba je sac chipoi obi role ya je sac za nini et plutôt bien est-ce que je sais que chipoi azo futa pour assisa ba passe question ezaki à peu près bandingo wana te eza passe ça va passer te passe ya mutu et c'est la mkomonde ndeto lo bagati ndako kobuka ndako ne ndako eza boy bako kitsa sikoya ce bidozer eka brûler mais pour tongama atoza na mbongo ndeni et ça manie sur les lotés fais-toi attendre voilà c'est des nzambe kutu yemoko na suki sawa soki nzambe kutu yemoko azan nzambe takoko baka mokile bandi masala soit temps lundi c'est ça ko calculer masali oya ya lelo lo basali oyo lo basali oti 7 journée to yoka lisolo soki nzambe asala bongo biso voilà Seden Play sur ces plateaux c'est biso bien koyeba comment évolution ba béret rouge et ba otambola donc après village chez Temba l'actualité est à 10 000 francs le 12 janvier sur toutes les plateformes de téléchargement. L'artiste a annoncé déjà sorti il y a single, oui, single. Est-ce générique ou c'est single chant sur Sanjo Bandi. Moi je Robina. Bon soki toko salango mais si côté. OK. Bon Monica 10 000 francs là. 10 000 francs une démonstration qui est aux armes qui. Silikoti. Pardon, merci. Ah, on a c'est des petits. Si quoi une minute oyo, Seden Play il faut la sabato. Makele nyonso ya chakawana. OK. Qui a la chanteur. Voilà. Donc osez la rumba. Wembeli nani? 10 000 francs. Il y a tout pas les pailles. Patrick Bokilo, tout pas les pailles. Trop grand. Monte canabino, tout pas les pailles. Boko kai était déjà na mesana na ekaboyo na pesa ye kombo 10 000 francs moto akufa na famille 10 000 francs Minerva là-bas na pesa 10 000 francs mbongo asuki apesa na 10 000 francs oyo mobali andenge nini 10 000 francs Patrick Bokilo tout pas les pailles moi ça se déclaré bien. Voilà, mais quand même, musicien va intervenir dans 10 000 francs. Si, bon, 10 000 francs, pour mon ingaï, na travail rendez au moment où tu as Jeff Njadi le Teta, docteur, il a déjà. Nous avons Soleil Diata, c'est la lumière du ciel, il a déjà. Nous avons un collègue, au SCZ, Nati Lokole. Ok. Zomban, NL, Titanango, Doremi. Et ça déjà. Ce qu'on a un système ligne. Seden Play, le roi n'a zala kate. Ce qu'on a mis zalisi. Na okepi na bandenge nanga. Bon na bandenge na kate, bon na ndenge mukilero kende. Mingi na mona siko mona bogi na moko. Apo bogi moko. To meka na terrain ndenge zo. To mekate, ngana mekate. Ana zalo ba déjà ti. Na mekate. Mobige mambo. Tana boka ki silikoti na zalo na mekate. Mambo pe musique senga ngomba. Osinye wapi? Ngomba ni non. Explica na ngomba ona ko. Wana mer mote boko tsako na nzungu. Ah, loba polele ni kisi. Bon, laissez-moi te dire que Batnius Barosa d'accord na ngai ba msoute mais na ebiki à 100%, 90% Barosa d'accord na ngai. Moni kisi, et ça n'a pour les faibles. Muto kokate, yanga zo akisi pour kisi ça ele likamongo. Mais la musique qui c'est ah yo kana ipsa yo. La musique karaté, la domaine tout. Et la bino na journalisme. Pour comme ça classement. Comprends? Ça classement. Dans ça classement makambo tout. Il y a ba journaliste, il y a ba
y a chanteur, il y a Ramutu, il y a chanteur, Moninga, il y a chanteur, il y a chanteur, ba kolo na baza ba grand chanteur, ba sala ba liste, ba bon chanteur pe ba sala ba liste. Comme na sala liste. Comprends? Ma ba liste ngam na sala. Na sala no ma kisi. Kisi ça m'a pour ba faible d'esprit. Les aliénés. Toi mon qui a les moitié na zo kisi. Ngai ça va jouer boy. Pour mi to yoka ma solo mo lobi ngomba boy na boy. Na nga ofunga mo ofunga matinga bi kisi ngamona yi. Na comprendre déjà mais tant so bato ba olanda biso ba comprendre te ngomba ni. Ndelo lobi kisi a comprendre que kisi. Comprenez? Mais qui dans le domaine il y a foot. Tu vois quoi? Mon déjà tu travailles des matchs déjà. Match à 2-0. Pour bago zo bank sanga. Tu as 690. Tu n'as pas bague zo bank sanga. Na longo là. Ah ça va. Oh tika na ça va, c'est bon. Ah OK, merci. Nazio. Au moins match à 2-0. Match betama de na butu. So ngana tuna ba joueur. So il pena kisi mute sala ki bale betama bale sala. Bo sala entraînement point. Mona bango na mbango mona otanga ba komba équipe te ba jouer ka ensemble binotu aba na binotu bo sala entraînement pona ni po boyo yake match ça de 2-0 entraînement ni anga ifuna la ngai ngaso na jouer na kika ola ngomba o entraînement na oyati so meyo yake tenga o match ya 2-0 ti coach match ya 2-0 total pe boyo ba poli ndenge no te trahison o so ini ngwa ah voilà donc quelque part attention nous avons qui citer zomona parce que ça y qui se trouve c'est la peine 2-0 moi il change à point qui s'est battu l'équipe makasi il y a changé bino au beti bien té ambo poli na zone na musique so nzembo za bien au ça les promotion il y a bien et yokana aboniko et yokana mais appela banzembo za la bien ba c'est là on peut promotion bien mais yokana te okosi on va bien na boyi nesi bon banzembo yoka difficulté aux arana on a artiste difficulté aux arana soit nzembo za bien ti promotion bele ah wa wana ah longola ngo di ba tsabele pola nzembo za bien ti comprenez et bomi nzembo a to ça promotion ba ba za pesa pour za bien ti wana za effet moko ya mi baleza kani nzembo za bien vous avez difficulté à promo makasi. Moi, je me salue, mais il faut pour moi, moi, il faut pour moi, bien. Promotion est bien, il faut y aller. So mon nzembo eza bien, promotion eza bien, yokanité. Bonete so nzembo. Tant toujours ban nzembo eza bien te, za moyembi ayembi bien te to texte eza bien te. Monsieur za moyembi ayebi koyemba te, ayemba kana kiteti. Baza ba yembi na baza. Ngana za classement. Baza. Ça no classement bato ba yebi koyemba bien te. Ta omoni Nalanda ko mission mo boye. Nalanda à parquet. C'est à parquet. Zela. On est parquet. C'est pas liste bato ba yebi koyemba bien te. Zela. Nous sommes au parquet. Chez Glody. Non, chez ngate na lobika ke liste yo mo bi o sa liste ya bato yo. Ba yebi parquet, to wana parquet. Ça non sambati. Na ina sa so liste ba. OK. Zo mba. Na landa ki émission mon habité soki pa na yo, wemba ki émission mo vient na émission mo na bossa ko mon aye. O fallait ça grand chanteur té. O fait grand chanteur té. Hein? Pas na Jean Goubal. O bi ngala on comprendre o péter. Muta saka ba liste ngayo na fandia. Kasi sikoyo ngape na zubik na fait. Muta saka liste ya ba grand chanteur. Ngape na zubik na fait. Muta saka liste ya ba grand journaliste ngayo. Ya ba grand caméraman, ya ba tutu, ya ba président de la République ngayo na fandia ngayo. Yo muto saka liste. Nga sa liste ba tutu. Ngape na zubik na. Obi na zo poster na bena liste. C'est na zo ya pardon, na sisa. Obi na zo liste, na zo titre na poil. Pona mona vide. Mona nga mutali boso na beta Bercy. Onga mutali boso na beta Stade des Martyrs. Onga mutali boso na salaka boy, onga muna boso na salaka boy. Onga muna kotaka sente ah ça va. Na musiko liste poster sur votre bas. Oh, batwa ki pa monta. Na nation. Na kama siko. La ndio sio kana mutu mso aninga sak. Ah,
nga na sa classement yango numéro na ngozali na ngote yango moni obionga nga lobby ko na émission lelo chance pour nga voyager na nga bon célèbre soliste ya bato na bayebi ko imbate ngape koma ya chane na style là na zona big V opesa nga ya rouge te ya rouge pour ngape na koma na banda ko pe ba suivre big la semaine là je laisse le ça comment bulu baka bulu il faut pas comment ko obosa na makabo lelo te otala tuna ngani obe nazo koma pona bosa na ndete ke na ba ke oye ebo yemba te na komi déjà D na deuxième page ngape na oma said and play this what ebo yemba te uzana besoin sikoyo pour nga message ya batina ya ba convocation moi te mais yende lobinga te makamu yo lobinga te yende mdo lobanga te j'ai solo mo moi ninga ça awa tu as ba catégorie OK la mission soit ancien cahier OK tu as catégorie A catégorie B catégorie C catégorie D catégorie E B C D E tu souga 5 catégories OK première catégorie ba grand chanteur voilà banane voilà na tango ba catégorie OK nous on appelle par exemple première catégorie ba grand chanteur catégorie A catégorie B il y a bon chanteur en catégorie B catégorie C il y a chanteur simple chanteur simple catégorie D chanteur par erreur voilà par erreur comment la chanteur par erreur surtout comment peut chanter par erreur mais sur l'andé les pénales chanteur catégorie E sur eux faux chanteur du monde entier. Mon classement. OK. Pour avant ça la classement il faut avoir une catégorie. OK. Tu as la classement on a catégorie. Tu as la catégorie A pour la minute pour ngonga, il y a des grands chanteurs. Moi c'est la catégorie A. Il y aura on a balina A. Voilà le franc-congolais. Aïe avec toi. Sois les bienvenus. Paix à son âme. De le deuxième anniversaire naïe banda kuti mabele. Venanga defao matumona. Paix à son âme Lulendo V François. Grand chanteur du monde entier. Voilà ndaki esiko. Voilà le franc-congolais. Avec toi. Sois les bienvenus. Joski Kiamukuta. Grand chanteur, catégorie A. Comprends? Donc, au contraire des Jean Goubal, Jean Goubal a biga loko. Ngam tuna sala classement. Il y a Jean Lobiga loko Kanza. Tuna ngaiko, ils ont tuna nana ngwala. Quand on habite, il y a Jean Lobiga loko Kanza. On a besoin contredire que des fois Joski. Na lobi na yo tuna ngai professeur. Professeur. Classement grand chanteur yeyo. Grand chanteur. Nazo ke na oti. Yo nazo ke na na catégorie A. Zeto, ko kata catégorie mission. Mission ngesi la ko. Ezali. Oh, mais ça va faire. Vous comprenez? La question il y a jaune. Absolument jaune. Ah, il y a un couleur. On a jaune tout. Ah, moi ma biki aller. Vous comprenez? La question bana ya Congo. To sangana to tombola franc congolais. To yokana. Lokwa kanza. Azali na raison autant à l'eau quoi. Azali na raison mais azali mon côté. Place na fachaki ya ngwana. Zomba. Azali na total ba loko kala grand chanteur. Ah wana raison nga pour ala catégorie A. OK. Voilà la fin congolais. Avec toi. Sois le bienvenu. Achuamo. Il faut le choquer. T'as la vie place à Tikiao. Souverain sur avion Tikiao kuna. Tikiao avion kuna. On s'en va na quitter l'avion. Voilà la franc congolais. Avec toi. Sois le bienvenu. Oh. JB Piana. Grand chanteur. Sur n'attendez combien de personnes man. Le rose comment? 5. Ah, on se venga. Des fois Joski, Loko Kanza et Voloko. Sur bateau ta la TV. Na minute yo. Na yomoko. Professeur Mtalo bati. OK. Bateau ta la TV. Na yomoko. 5 personnes. 5 hein? 5 personnes au Tanywana. Oh, ya tonga Loko Kanza yomoko. Au moment tu as évité. Ce qu'on a 5 euros.
monia ayebite te na tunika na 5 ngai na sala classement mutu lokola Joski po baza bele ba grand chanteur ba yebe oza mbuka ba grand chanteur Monzele nazali kotuta pona pesa nzoto kilo oya kotulanga kotela miso pamba bina na ngai malembe oh bina na ngai na respect Tessa d'Alias azana grand chanteur ngam na sala OK toki na B ba bon chanteur c'est un play nan grand chanteur ngam na professeur moi na mi chanteur non, j'ai un play, grand chanteur. A. Moitié monstre, t'es hein? Monstre. J'ai un qui t'a classement. Ah, ok. Tout ça, non. Professeur Zokita. Ok. Vous comprenez? Ce qu'on va bon chanteur, banani. Bon, va bon chanteur, bah, moi, belé. T'en as 5 pour la minute. Va bon chanteur, bah, moi, belé. Bah, chanteur simple, bah, c'est belé. Ce qu'on va chanteur pareil. J'ai un place, c'est pas ça, en Kanda. D na E. Nini D na E. Ok. A B C. Chanteur par erreur, na faut chanter. Na faut chanter. Ok, par erreur. Mi sato. Ah voilà gars. Nous on va chanter par erreur. Oui, Franck c'est qui? Yo pesa na combo papa. Oh, quand chanter na tengo le Franck c'est qui? Ah? Oui, comment on dit? Na commis. Tamso ebika ke Franck Iseka vient abiso grand sapeur Bonaboy. Franck Iseka papa m'a comme ça chanter. Pareil. OK. Zomban. Oh, na commis. O fente te otanga lelo. Na yebisi yo Franck Iseka. Lelo o chanter pareil. OK. On attendit. On a bangi. Na bi koto ba sauver na ba ça bon. Chanteur simple donc aza katani. Au moins na. Tout ça ce qu'on a pareil. Est-ce que on peut ça ngakanda pareil. OK. On va pena kino. Ah. Veo. A combien sunde? Pareil. Mais ayembi. Ce que tu commis ce ah na E. T'es tout ça on a D. Toi na D. Chanteur. D toi na pareil. D toi na pareil. Chanteur pareil. Ça tangelos. Franck Iseka. Morara. Baze belé mais natangelo yo ila tanga ka bina fanda ka wala bo masona ngadi mi fana lo bo tangi nyoso moni ngana za ngana za professeur ya osala classement ba grand chanteur. OK, vous comprenez? Faux chanteur. Eh maman ai petit nanga bon bouliste ata kaleo nyakos faux chanteur du monde atié on moni mo sekia. Comment chanter le roi Niakos vient à Bisso, mais respect à son âme. Faut chanter. Mais quand même, respect n'a pas oui. Oh, moi m'a bien abino. Tu me respect n'a pas oui. Moi m'a bien abino. Maman il a m'savoir bébé. Moi m'a bien abino. Est-ce que na m'a bien abino sur la parole la vérité. On y tangi bateau bazan invité. Hein? Pourquoi tangi bateau bazan? Pourquoi on a tangi une tête ça pour nous baiter dans la tête. Asa baga chanteur le bon suma mama di le papa wemba ba emenea baba grand chanteur ngolo ngolo lo wa kufa sko to longola to lo wa kufa sko ko sko grand chanteur to bongisa o longola ko na ya professeur yemo mutalo atanga nyana ba bon chanteur ya za bon chanteur ishangubal atanga ko mona ja ko mape ko mona gubal na ite so ba ko mamobe ya on dit na ko bien ishangubal vient à bon chanteur. Bon, ben, anatomique, hein, brun. Oh, j'ai dit bien, anatomique, hein, brun. Un bon chanteur. Oui, il y a un bon. Ferregola. À la catégorie A. Grand chanteur. Bon, maintenant, dans sa classement. Vous comprenez? Oui, bah, tu nous baimba franc-congolais. Achako, alamaya, umongo. Achaka, moi, le mkia na ngai en tant que professeur tant yoka kanga bien ça va Fali Poupa grand chanteur ngam na sala classement ngai yo tuna nani oh ngala comprendre hôtel Félix Oisé quoi hein Félix Oisé quoi na pesa ye kombo 10 000 francs moto kufa na famille 10 000 francs Minerva la bana pesa 10 000 francs. Oyo mobala ndenge nini 10 000 francs. Patrick Boki, lo to pale pai. Ogni baimba. Professeur.
ngana ça classement et ba grand chanteur et puis ya ba chanteur ba tout soit chanteur par erreur azako commencer ni nyangwana ako komela musoli mkamnini ba temsa et puis amso ba comment ba chanteur pour des frères po beauté pe qui parle nandoli afi ba kambebo afi ba film bebo o télémisika na ko na tellement côté wana vous comprenez ba chanteur par erreur mususu au bana na tanka mo nzamba tinde na susu mbuta machakado oseki on va la vérité bata zaiko ba mo pengena oui on va grand chanteur ko ba likinga comment ba ya lengos ba bimi ombali mais mbuta machakado pe sonam vient na biso nga la professeur ba na parler ba mbike oui alors ba solo ko iye mama iye mama bon va bon on va à chanter pareil ah on va dire ça tout n'a pas ma 10 000 francs on sera la professeur tout n'a pas ngai ba tena ndako abike oui faire rigola fali poupa bon ba grand chanteur te ah bon le problème bon point ko et puis yoka le monsieur pesa nga kanda obike bon chanteur grand chanteur na mboko ezaka loko akanza mais sko loko akanza oya tangi loko akanza wana loko akanza sko abenga sko grand chanteur na orchestre nan hein na orchestre nan so na orchestre nan so abenga grand chanteur na orchestre nan oh taba benga ningat obeka na le gars pa collègue no nati lokole loko akanza ibinga te abengi nati oh c'est petit un grand chanteur c'est qui ça et tout na nati lokole ti tato na TV tout na nati lokole so na nyonga nati lokole na pesa na biko za ba numéro ba tutu loko akanza je du saluer en passant yoloba grand chanteur na mboko kaka loko akanza tango ba tabula ba zali loko akanza zaki donc tango ba tabula ba zo yemba aboni boyko mais respect na ba grand chanteur ça c'est quoi ça na question moko tango zo ba question matinga ah matinga moto yo azui yo a télémission a pesio micro a émission na studio a émission na ba répétition a émission na ba concert pour na yo zo qualifié comme qui formateur encadreur grand chanteur ozo qualifié nani qualification na moto à télémission moto yo a émission to kene malembe s'il vous plaît ah c'est son test au sein notre test na miso bata bon à détecter pena open artiste o ayemba zo yemba bien abinisio na ba clip a côté studio a ambition na ba studio a ambition na ba album a orienté open na ba répétition na ba concert na ba studio orienté pe voix à poser bo sala bo ozo qualifié comme qui grand chanteur formateur encadreur ozo qualifié nan réponse on a combien ils ont dépendre na mutu wango qualification ils ont dépendre na mutu ngazana nani soit aza grand chanteur na pe ce exemple à muke papa na très clair na question na ndeti nga journaliste ti na sara na CMB Digi Télévision patron nanga basaka casting aza journaliste patron aza journaliste voilà c'est le casting taliba journaliste non ce garçon là il travaille bien il présente bien son émission oui atali ke awa introduction des arabes, annonce des arabes, développement des arabes, comme il faut. Parce que tous on de la musique. Muto ayebi aola so kota na note. Muto a côté au studio, a ambition na studio, a binisio. A l'action ba danse. A former, encadrer. Ozo qualifié comme qui? Un grand formateur, un grand chanteur. Ozo qualifié comme qui? Excusez-moi, on a un peu moins rimé. Na ozonga awana ki ma réponse na te pona komaka wana cercle ngona na fait ah ba bikyo question simple même na banda ku ba mona ke c'est simple même na banda ku ba ba la biso ba mona vraiment ke question oko tika na répondre OK merci
Monto a télémission, encadré, bénéficié la mise à session, test et tout ça, c'est ça ta question. Quand ces réponses sont claires, maintenant on peut pas comprendre oui, professeur répond bien. Non, ils autres dépendent de Moutou Yango. Laissez-moi développer. Ok. Pour ça, la réponse, 1 plus 1 égale combien? D, dans ce qui va. Mais, manga, soko tokisiango, nabitabe, est-ce que au liango yoka bien? Yone nebsoka, na yoka bien. Tu n'as pas oh. Non, nous n'allons liangote, bon, na yebite n'ingé ça. Il faut voilà, il dépend de la question tout ni. Vous comprenez? Na lobia, ils ont dépendre de Moutou Oyo à Salsio Makamwana. Ce qui est na biki non, na bengi grand chanteur. Bon, ce Moutou à Salsio Ngate, c'est un grand chanteur. Vous êtes na poli. Est-ce que vous comprenez? Ce qui Moutou à Salsio Ngate, c'est un grand formateur. Vous êtes na poli. Na pese exemple mon ko na ninga mabete. Mon temps tout ça là ka tu as ça là test na kati ya ba orchestre. Batu basali saka. Ba musicien test. Ezaka mingi leader ti. Leader par hasard. Il m'a causé la wala tam susu ba siffler chanteur moi azalo. Quoi il m'a na micro. Vous comprenez? Bon, ba yebisi nga chanteur moi azalo. Il m'a retourné pe na faut pas. Outi wapi komona ni bo osala nini hein? Leader. Ra. Netinga. So na mina zonga. Nakata zamba. Mutasa sanga test et met de la mbonda. Comprends? Tiki titi tiki elevwe ti mutabeta mbunda wana grand mutambunda po mkono sa lisa babeta mbunda pona sa balisa batutu so na cheme de la mbunda tenga mona paso lisa wana ata eme do ate na paso kia eme de la mbunda nda sa nga test aliana ngaba mbisi na ba restaurant belé na yena Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minerte haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais pona esiko yo kolela or ke ba congolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire te musape na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza musika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Mutasa sanga test Aimé de la Mbonda. Aimé de la Mbonda mkono sa la liste. Ponga masaka ba liste. Pour me conseiller ya wana mais ça liste est-ce que ya ba basiste. On en a pas coach Godé le fond. Pas. Vous comprenez? La longue. Tant on liste ba soliste. Liste ba ya ba tambunda. So na che Aimé de la Mbonda te. Ngamo ta notala pena. Na combien na 522e mutambunda. Aimé de la Mbonda na passion quoi? Jonathan Sedan, yana kaya sika. Yemta sa sanga test. Mon ils a eu leader te. Vous comprenez? Ce qu'on est Aimé de la Mbonda par rapport à la question na yo. Na répondre ni. Ya on a bien obi. Ils ont dépendre na mutu yango. Mutu sa sanga test. Ils a eu leader te. Aimé de la Mbonda. Na zo évoluer. Aimé de yebi. La réponse na yo. Ya on a bien. Ils ont dépendre na mutu sa mutu yango. Mutu on a Aimé de la Aimé de la Mbonda. Ayebi. Comprends? C'est quoi ngayo na vandia? Si Aimé donne di mayo. Ils appellent na mukolo orchestre zali. Nasi sako. Oya validé que bozo lang artiste. Nasi sana ya wana. OK. Ngana keka na question na yo. Mutu oyo a télémission yo, a MBC yo, a sali mutu a télémission ngaki. Bon, chanteur mo azawa, ba bi chanteur mo azawa. Ya na bi na baina mangamo. Aimé do yemta télémission ngaki. Ya na répondre bien que na bi et dépendre na mutu. Yoka. Parce que ngayo na vandia. Ngapi na sasa batu test na orchestre wana. Obayaki okutanga. OK. Lwa Pichu Concorde. Babi guitariste mo azawa
abetaka bien bona 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 aye comme on a na sumi ko pichu concorde ngai bagé déjà nabi oyo maestro kebako ne mkono sala lisa ba soliste ya mboko so na pichu concorde tena ngamo la pasona grand soliste du monde entier pichu concorde comprendre lisa shombo tanga yaki ladi miyembe tanga yaki poza nini ba chef et roi moi nenga musique na nenga mabete ba chef na biso na série wana et le roi ba ça le roi bon ça test il connaît ça là la di mi metanga yaki ngam na pesaki ça test li chatanga yaki ngam na pichu concorde comprends ce que na keka na question na yo moto a télémission a émission à session test bo na bo netinga on a évité so tout ni question on et pas ya pichu concorde et ça peut bateau pe bango pe na sima ba sali saka pe bateau ya on a émission na clairement bi ils ont dépendre na moto ango tant au koti pe mukolo orchestre pe abandi pe ko orienter ou ko encadrer tout ça wana te na lobby na ba sigara 10 000 francs les 12 na bino aux leader je sais que ça peut mon tester oui ou non ah mais oui question on a loba après so aza chanteur Moussa ne tant que leader au salani so déjà yebité ngana kuna likamba loba te ndeba bengali lamba mo bon sora yebi mwanda omona na la samba te bon sora yebi yala bima wera kuta lobi sora yebi tant que leader na quatre orchestre yo sani tant que leader on a validé après on peut encadrer à côté bandi boulot voilà c'est la question sur ces plateaux fidèles amis téléspectateurs merci à Tatiana da Silva Tatiana da Silva Kizungu depuis Angola donc déjà zone na kati mboka Luanda Tatiana da Silva mwasi mwindo c'est-à-dire ya taille ya mulai aotala biso Tatiana da Silva na pensé na mon ami garçon plaisir Motomakambo donc de tous les jours de tous les temps garçon plaisir et pourquoi pas celui qu'on appelle Fabrice Guitanvou le boss Fabrice Guitanvou parking Yabadjoko en Afrique du Sud bah bon séjour ici à Kinshasa ça dit moi mon bal azotambo na mituka cher azotambo na mituka o ba Cristiano Ronaldo bazara nango ba Messi Fabrice Guitanvou le boss bah bon séjour ici à Kinshasa pourquoi pas Siamolex Aigle Noir Siamolex na pensé na yo et pourquoi pas d'Adijos d'Angola na Katamboka na Kinshasa pas d'Adijos Zanabiso sur place et le code mondial ya Willy Moucheni bonne année 2024 et bah joyeux Noël et Sikota la biso depuis Londres ya Willy Moucheni merci na soutien na émission na biso et pourquoi pas à celui qu'on appelle Bruno Lubika Mbongo, il y a propre, il y a comme ça Mbongo propre. C'est d'un play. Nazongelio. Oui, je vous en prie. Tout ça un message Mbongo. Ton gâteau qui ça yo. J'ai un pardon, non pas un message Mikolo. J'ai un message en tant que si bebou et bombardé. OK. Pardon. Maître Alino. Plutôt grand prêtre Alino Séné. Alino Séné, azola nangana minute oyo. Merci na soutien na yo, merci na Didier Bokete communication. Zo comme comme Didier Bokete communication. Donc merci na maître Ewabora, maître Ponzi Ewabora, Motema Bolingo, Elongi, Elili ya Tina Diata, la beauté qui parle. Pour basi baza. Talika mosi na zotambola bo kitoko zolo ba Tina Diata la beauté qui parle vous comprenez la bruxelloise na bisio maître Medi Makengo merci na soutien merci na Michel Mbenza MK Ponoir Mbakisila Jonathan Sindani toujours siko na bia siko eloko lingo yoksangana ya bena ifonga na yoka ngoto bon yo mo lobana nenga bien te za musique to ya politique so ya politique to tika émission sila za musique na émission musique ah ça va comme nous ça on mona kaka na biga yo oza ya politique muna mtunga sina na biga oza parmi ba artistes musiciens oyo oza mutema malamu et puis otala rappeler moi rétroviseur pas yo wuti ezana ba rétroviseur c'est là notre vocal mon réseau tambo na réseaux sociaux
Et puis moko ya artiste musicien ou azalaki l'orchestre outil culturel pays na kombo ya Fleury Flair oyo atindeleki biso bapandi sango notre vocal oyo tolingeto kisongo. Oui, bonjour. Bonjour Franck Stemai. Bonjour à tout bazon na biso na Africa Info. Ezanga Fleury Flair, mais pas 53 ans. Mais pas 53 ans. Quand la Théo va manger l'amour. Ouais, alors ils a droit en tant que journaliste. Au Lugaoye, évolution ma comme sur les orchestre. Et surtout, il y a un accompagné qui orchestre à l'aéroport. Orchestre culturel pays. Il y a un accompagné qui est à l'aéroport. Orchestre Mati, qui est Malawi. Mais retourne en Mozi, suite, il y a un accompagné conseiller les gars qui viennent, petit conseiller qui toko, on a qui n'est pas dans la poto. Conseiller les qui très bien. Et que voilà, sauf que na retour à musicien, bazongi ils informés, c'est normal faut le cas. Aux information. Oui, mais c'est que sûr que pour l'instant, orchestre ils ont existé kakaba membre, dans seul membre orchestre ça va monstre na peut-être bureau. Mais les musiciens n'y sont. Dans le moment où ils sont là, ils font plus partie de 4 orchestres culturels pays. Ça veut dire que les musiciens n'y sont. Les musiciens n'y sont. Donc, nous avons dit orchestre Koufi, tout a beau orchestre, puisque il y a un orchestre, il y a un papa orchestre, aussi le taille Morazali, c'est que l'orchestre est allé. Mais, membre à mon côté, où il y a bien culture, il existe des sous sur la 4 orchestres pour le moment. Dans le local solo, les gars qui vite fait, moi je compte à des timings exacts, mais on a vu qu'on a expliqué. Il y a des bateaux qui vont comprendre. On a raison, on a faute. En fait, ma bête qui va concert, on a très bien. Tout le monde est dans la image, tout va s'épeler là qui est tout. Et comme ça là que on a fait un concert, on a fait 2 concerts à bête qui après ça il va musicien ba prime ya bango en fait ndenge ba presta qui chaque musicien soit qui logo là $500 yayi comme prime. Bon, président a pensé qu'il n'a pas au Batika Nekshasa monstre Félix Wazeko a pensé qu'il n'a pas au Batika Nekshasa a ABC chaque musicien na 500 na oazo qui a prime. Alors on a $200 va remettre na bureau, va remettre pas inaye. Comme ça pour pas même la musicien au Batika Nekshasa. Bango ba musicien va répondre vieux. Ba naye non. Biso ba 500 autres vie, ils a ba prime, ils a ba caché na bisoté. Donc yosko na mbongo oza na ngo ya caché orchestre. Donc là ba 200 wana opesa ba miso Batika Nekshasa. Donc c'était là où le problème est bandaki, on va se comprendre. Bon, na évité la situation, nani azana faute, nani azana raison. Est-ce que baya ya mbaza na faute, nenge baboy ko pesa ba desa ba prise, ou bien prise mta na faute, nenge alinga ki amemela ba musicien, au Batika Nekshasa, ba desa azana maboko baya. Donc c'est ça le problème. Bon, président préféré azona ne poto. Et puis bango alors, ABC Bissonioso, tout le pape, c'est moi aussi. Je faisais encore partie dans 4 orchestres. ABC, pas tout que à Zongine Poto. Dans la Bomi en orchestre, parce que ma mise va trahir. Ma mise va trahir, donc à Zongine Poto. Voilà. Il fait partie dans 4 orchestres. Voilà. C'est and play. On a Isaki, artiste musicien, Fleury Flair, ancien collègue Nayo, il y a Cultura Pays. Oyo a salué ma déclaration, naye peut atteindre message naye par rapport à Oileki na Malawi, na orchestre Nayo, par ex-patron Nayo, Félix Wazeko monstre d'amour. Olelo a pandi orchestre, abi orchestre za sous-souté. C'est-à-dire moi na ça makam nae réaction de Rosanine.
Ah bien. Yo yambina nyao. Nta classe arabe bakam. Comment est-ce? Autant qu'on voulait. Said and play. Said and play. Said and play pour la bateau, bah bien la noter. Dans chanteur, auteur, compositeur. Il y a RDC. Parolier, mélodiste. Grand chanteur, il y a RDC. Said and play. Said and play, as un président. Il y a orchestre mon babé ngara, orchestre mon Sami Mikolo ya, on va tout bien ngana ambianté. Les bérets rouges. C'est d'un plaisir à leader, il y a les bérets rouges. Dans le cas de bérets rouges, wana, Déa Nabiso, Brian Solo. Chef d'orchestre Nabiso, Junior Milimo. Je crois quelque chose autour nanga wana. Et talingate. Mounengo. Nabika move. Yana se clame. Okaï na yo a. Glodi. Vous dans la parler agenda culturel. Dans la zone parler sur Nathalie. Ngolo ya mbanga sur na 2020 combien kai kayo izana. Pour na bomba. Dans la zone sur Nathalie ngabi. Atuna nga de question atuna. So tuni sur question ngaba a Glodi. T'as la question tuna ki déjà. Vous avez la question? Ah je vais partir na kaya moté. Ah na ko me la question na. Ya? Makamali langwe. Il y a l'ilangwe ya Malawi. Vous tuna ngam na kini ao. Et puis orchestre bato. Orchestre na ya onobi na tangelo na Déa na biso. Brian Solo. Ah c'est peut-être ba président. Ah mais président au décevoir nga. Na bona décevoir Brian. Na bona décevoir Junior Milimo. Vous comprenez? Na bona décevoir CG Jonathan Sindani, MK Ponoir, directeur na bona décevoir directeur Michel Mbenza. Boîte noire. Quand même, on repère ça moi à vie na yo. Et talinga. Aux anciens et à culture pays. Ngane na vandi awa. Muto yeba ngana mukili azati. Muta sala ngana mukili azati. Na misali na misi bitumba. Bachika. Wana na abisa bitumba kuna. Tokena tota. Oh. Abunda said sedent. Oh abunda bwani. Mutu mso ibaite. Wana na sedent play. Bon. Mukili ebinga. Merci. Nazoki na makamu nga malemi. Tout n'a pas 10 000 francs, autant 500 nini. 500 dollars. Il y a Malawi. De autant à Mamanda, on a quoi cité? Ndaku nini? Ngala aussi na samba, ngala ndaku. Ba autant na ndaku o ruige, tata na biso komone boye. Tata na biso sala ngai boye. Tata na biso komone boye. Tata na musique. Ngai ne na vandia wa. Tata na musique. Mephibosheth. Non, na mona yo kina 10 000 francs. Nzeme zo bandana yo ka Glodi Sente. Oui, Glodi Sente. Ndoinao. Ana pisana moi na biso beta biso Sente, mon Glodi Sente. Sympa. Tanga banini wana lobini na bandela na bi. Biso ba oyo ba bwaka na le débat. Heureusement bolamu ezoganga. Mephibosheth. Eloham akisila ngayo. Voilà, Said and Play. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Said and Play. Merci 10 000 francs. De répondre à notre invitation. C'est vrai que Tose est le 12 janvier, sortie officielle et à titre 10 000 francs sur toutes les plateformes de téléchargement. D'ailleurs, je voulais aussi féliciter parce que Nathalie est abonnée dans la chaîne YouTube. Nayo, Mata. Ah, merci. Et ça lit bien. Ah, Jonathan, c'est un peu de 3063 cas. Pourquoi on a 3000 wana? Voilà. Pardon, et ça, un journaliste, mon collègue, il y a net, il y a réseaux sociaux. Abivé, oui, mission na chaîne na comme sur monétisé à kabela $100. Ah, oui, merci, maintenant, bah, comme ce qu'on fout à bah, fout à on a bien un maramonte. Si on a mis tout matin, on a un maramonte. C'est un play, voilà, quelques salutations et puis bah programme nous en envoie suka. Bah programme il y a orchestre Ezalik donc à notre côté, à notre côté, à notre côté. Nazo senga d'abord na Nzambe. Alimbi sabato nyoso basala Said and Play mabe. Nzambe alimbi sabino. Pona nena ngami mukaka. Na ko alimbi sabino te. Est-ce qu'on a nena taille ko Nzambe ko chef a ko limbisa. Pona classement chef a ko limbisa Nzambe. Ngana invitation ali me kombe na sa classement Nzambe alim sabini yana solo baboy mama na ngai moko ulingola kusanga so kombo na ye moni
Glody ndenge oza wana mpona opesa ochanage ya sika so moni moto o Glody omoni Glody mpo babanda émission babandaka émission neti ngai na explique ndenge babanda émission il faut ebisanga mama na ngai moko olingolakisa soko mona ye esede mais soki nati lokola yawo soki papi moma yawo Frank Stemai abi Glody mais bobenga soki 20h soki eloko na bino bobanda soki sommet eloko wana komo moko wana annonce soki des annonces soki nga na obanda neti ndeni mais soki Frank Stemai yebi soki ote osali des annonces mabe otia tembe mpo boa mama moko comprendre mais nga soki nazoyemba ama pena soleil wanga po moto akokorrize ngai to apesa nga niance to apesa nga nzela ya ba grand chanteur masana kwa soleil wanga azana kin awa grand chanteur oh sera vérité nyamo na lela mabe ba lelanga mabe to lelana ah merci soleil wanga tanga bi de play ya bien nga de play poni côté no zongo boité non ça te mette maintenant mon appena que non na moi yo sikoyo to Frank Stemai au terme de sa cabine oh c'est des zonga oh Frank Stemai maman nga mo ngola sa ko mona est-ce que comprends na soleil wanga to sa maman moko merci beaucoup yango na zo senga na batunyo surtout à travers le monde Venabiso non mais allure merci mingi na soutien na yo Joli Kiala papa na Feli mokonzi à Toulouse merci mingi na Youssouf Mbala disque dur merci mingi na Papi Siki Café Etienne Chumanga merci mingi mikolo to benga carnet d'adresse poza na nzela moko wana carnet d'adresse alors programme ezali que ano tozo kota eza pena année ya bagarre makasi ya exploit ba beret rouge nyo surtout ba fan nanga ko ba beret rouge vous comprenez ça ko luka ba kombo ba biso ba CD no nga bité bokanga mona muta okemba liboso général beret rouge donc beret rouge ya bika ba beret rouge baza ba nani ba beret rouge bato nyo surtout ba tchaka molende na likamo ba beret rouge ba bato ba bagaraka ko ba Lumumba ba Mosé ba Mobutu Sese Seko ba Fati Beto ba beret rouge bazo bunda pona yé et puis pona baninga vous comprenez on a sepela ka eza que anesili na kimia bika moi mabe komeni ba beret rouge té donc je salue ba danser union surtout Gladys merci na Mimi merci na Julia plus 243 99 99 032 66 plus 243 99 99 032 66 Soleil Diata merci la lumière du ciel merci Natina Diata encore une fois Maître Ewabora Ponzi Alenio Séné na Didier communication donc merci beaucoup quoi merci beaucoup Seden merci de répondre à notre invitation je pense que batali biso ba sepeli bonne année na batutu ba talibiso bonne année à Garçon Plaisir assister avec biso na émission pardon au moins makamone ezala oza na podium au moins pe mutu bosaki ne au moins on dirait on connaît la liste OK vous comprenez il y a pas porte-parole tu vois Garçon Plaisir ozo kana kombo Garçon Plaisir arozanga de monsieur na tete mais il faut la passer la liste ngam la passer Garçon Plaisir boum la jupe na big vert Garçon Plaisir kana komana na Garçon Plaisir. Voilà, merci beaucoup à Jonathan Sindani, assistant avec Bisso. Merci à Montréal, Gino Massampo Gino. On appelle liste là-bas. Réalisateur. Aussi Gino Massampo. Gino, bon, c'est comme tout le roi, il y en a combien de big noir. Gino Massampo. Azalate. Mais on a pas su le papier. Merveille Mampouya. On a merveille, voilà. Merveille Mampouya. Merveille. Mampouya. OK. Na Gino Massampo. Aussi héritier Mbulungu. Gino Massampo. On a nyoso ba réel gars. On équipe nyoso ba. Équipe nangai. Héritier nani? Héritier Mbulungu. Héritier Mbulungu. Voilà. Bon, excusez moi, monsieur c'est Sili mais to ba saka moi quelques poussières. Il faut na biso de batoto monoke toboka, to banga te malobetanga. Zena tangsela ba malo bamukia. On to lokola merveille Mampuya. Gino Massampo. Héritier Mbulungu. Jani Kodia. Ah, na Jani, hein? Jani. Jani nani? Kodia. Jani Kodia. Je connais ce bateau. 1, 2, 3, 4. Merveille Mampuya, Gino Massampo, Héritier Mbulungu na Jani Kodia. Bateau. Vous reprenez dans ça, une liste sur le bateau, bah, il y a Makambo. Nen ba fandi saka média, nen ba fandi saka ba réalisation. Je n'attends pas bateau. Voilà, tu as ce qu'on a quantité na tumbia mo sur na moto. Na tumbi liste et puis na tumbi na plateau. Quand tu as sous
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci au PDG Ndro Chayala, Moté Maman Mireille Yala, Flat Hotel, chez Yala Restaurant, le patron, Kounana Avenue Oche, numéro 22, dans le quartier Lodja. Bonne année Nabino, Maman Mireille Yala, merci à Marilou Yala, et na pensé na Sia Molex, Bruno Lubikambo, propre Alain Boyka, autorité morale, pas d'Adijos d'Angola, Tatiana da Silva, faut boire hein? Tatiana da Silva. Tatiana da Silva. Da Silva. Après 10 000 francs, toujours est-ce qu'on a la lumière du ciel. Voilà. Puis comme il y a 10 000 francs, on va pompage. Et à titre, Tatiana da Silva, on a l'habitude depuis Luanda. Tatiana da Silva, au côté des champs. Depuis Luanda, en Angola. On peut s'en mais Tatiana da Silva, au côté des champs. Voilà, on a l'habitude depuis Luanda. Merci, l'équipe Mobimba. Merci, merci. Tokutani, na numéro Moussoussou. Merci. Tout est possible à celui qui croit. Voici l'occasion de commander ton année 2024. 3 nuits exceptionnelles pour la traversée 2024. Voici l'opportunité pour reconquérir les territoires de ta destinée. Avec le bishop Mathieu Kalama de Libreville. Qu'on finisse cette année avec une grande victoire. L'apôtre William Kindé de l'Italie. Avec toi, les autres vont vivre la gloire, parce que c'est toi qui as arrêté cela. Et le prophète Blaise Manzambi de Paris. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de permettre les choses sur la terre et les choses seront permises dans le ciel. Raison pour laquelle je t'invite à venir mener la guerre contre le monde de ténèbres qui attaque ta vie. Le 29, le 30 et le 31, où tout sera possible à l'église Casarema Church. La pauvreté va changer d'écran. Le célibat va changer d'écran. C'est fini la souffrance. Fini le stress. Nakatia États-Unis. Restons chez Lisa Loboko. Pona kolia biloko kitoko. Repas yaban Africa. Communauté congolaise. Communauté africaine. Et Zalaba Spanish, même américain. Yaka Odegiste Foufou. Yaba congolais. Chez Lisa Loboko. Awa kaka na Champaign, Urbana, Illinois, USA. Et Sikawapi Okokuta Meni Lokola. Ntaba. Motu ya ntaba batula dongo dongo. Nkoba yako mweta pilipili. Mpakasa na Mosaka basambwisa yango na ngai. Tunanga nini ya? Musique douce, okolia okomela. Kasi, kobosana te, karaoke, détente, peb activité ya ndenge na ndenge. Mama Liza, mufinuku ya États-Unis, apesi bilengi na kati ya Champagne. Awa, yaka olia madesu, batula mabumu ya ngombe ya sexy. Awa nde epai bilengi elali, stress na États-Unis, abu o, pia. Kania! Oyoki, omoni, o comprendre. Simba kanga pe bombake. Adresse na biso ezali se moko. 208 West Griggs Street, Urbana, Illinois, 61 801 Lisa Loboko. Mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous zali na mokili mobimba. Communauté congolaise de manière générale. Na yeli sous pas na bino pour ko sala bino cadeau offre ou ya munene ezali cité moderne Africa yango zana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous na maluku bande venu sur ba yango. Alors ma référence on a zopesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana ni okomona cité moderne Africa. So koleka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité bomoni mituka to yenango moko za Jeep moko za mutuka ya C mais awa ta auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Oye
pour ne pas la choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka à dimension à 20 mètres sur 20. Prix à $1250. Dans une dimension, il y a 20 mètres sur 20. Bengangaï rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, à Zongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki kolia, komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassima McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Din, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,